RDC met en place une patrouille aérienne avec l'appui des États-Unis et de la Belgique et installe des systèmes de missiles anti-aériens. En effet, l'armée congolaise totalise déjà 5 aéronefs qu'ils ont détruits, dont celui de l'Ouganda et du Rwanda, abattus, dont 2 à Minembwe, 1 à Kavumu, 2 à Walikale Centre. Notez bien que l'espace aérien congolais... Toujours dans les actualités, dans les bonne nouvelle, il y a explication à 5 avions toko ici déjà Kobanda depuis mois de février ti mars nyo Sicily na oya suka bauta ko panza c'était avant-hier donc na début avril kaka entre le 1er ou bien le 2 izalaki na Kavumu. Qu'est-ce qui s'est passé? RDC to pandi déjà 5 avions ya ennemi mibale izalaki na kati ya Minembwe, mibale na Walikale, mibale moko na kati ya Kavumu na bana na oya Kavumu eza récemment awa ezalaki avion Uganda bayaki parce que na bisaki bino bazalendo balongwaki Nyangezi bakendaki babimi na nzela parc, j'ai oublié encore le nom du parc, excusez-moi vraiment, babimaki na nzela Katana bakendaki ti Kavumu ba récupérer Kavumu. Alors tant bakomaki wana ba renforcer sous bitumba yaki mwa makasi, tant bitumba mwa makasi na Kavumu wana bazalendo basali mwa un peu repli batinda avion ya Uganda na ba soldat na bato na bango baye bakoti kuna rapidement baye ko renforcer ba M23. Tant avion nezo kitaka boy Sukhoi ba moko ayambiye bisou avion ne panzana ki dernièrement na Minembwe ezalaki avion moko ezalaki ya Croix Rouge elongwaki Rwanda et comme si komima ba blessé or ki yaki pona kotikela ba rebelle ba munitions Sukhoi te wana ezalaki drone tapanzaka premier avion ezalaki ya Croix Rouge et puis baisuko panza deuxième avion uteki pena directement Rwanda ezalaki pena avion militaire bapanzaki on na Minembwe na ba munitions na bato bazaki na kati bakufi oya Walikale ezalaki d'abord premier avion on a tilaka bino vidéo moko bui awa. Je suis sûr que je peux chercher ça pour que na tiango. Donc la vidéo en question, premier avion bapanzaki ezalaka na Sukhoi, deuxième avion bautako panza na Walikale awa oyo panzanaki avion na mutuka. Donc les deux avions où panzanaki na Walikale yango. Donc au total ça fait 5 avions. Nyonso wana c'est grâce à la technologie au une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikale. Missile sol air wana pona kolandela tout ça la patrouille aérienne pona kolandela ba vol tout aux kota awa aux ko renforcer ennemi. Donc c'est en fait que ça les informations il y a mokolo ya lelo malgré Isaki c'est depuis hier na butu komaki. J'avais eu un peu retard, il y a quoi sango, mais ça le nécessaire en